Merci peuple congolais, merci baladinion sur l'océan du Congo. Peuple fidèle abonné la biso ba o ba mesana kulanda chaîne na bango ne la Sarabino chaîne à Libération chaîne oyo kitaka sur le terrain pour la cause de la bino. Maïman sozo le Canada République démocratique du Congo bo s'abonner massivement bo benga ba oyo ba so ba s'abonner na mte ba ya ko s'abonner awa na Océan du Congo chaîne à Libération o na benga kango bongo maswa no wa soki au s'abonner au Océan du Congo te au cause de information ya République démocratique du Congo te il faut s'abonner na Océan du Congo pose wa maïman so ezoleka na République démocratique du Congo. Merci na bino pe boko pesa biso chance. Merci na bino pe boko soutenir Kabou alon pour ça mo sakoli na ba conseil na bino na ba prière na makambo lolenge bo continuer toujours na ko pesa Kabou alon pour ça ba conseil pe ko pesa Kabou alon pour ça chance. Mwana oyo abimisika mwana oyo aboyi ko pesa tana na mai oyo ezanga tina mwana oyo aboyi ko pesa tana na bambiasi ya lolenge kasi mwana oyo ayepo aservi nation na ye mwana oyo ayepo anzima kobunda komba pona mboka na ye ezwa bongo lisekwa pe mboka na ye ezwa libération bo soutenir Kabou alon pour ça. Merci na ba mama na ngai oboko soutenir ngai oyo boboya ki bolobaki na tanga kombo na bino te. Merci Nzambe asunga bino Nzambe pe abatela bino Nzambe pe après Sabino vi moulaï bon mona ici quoi la République démocratique du Congo bon mon appel tant au Congo ezola tabongo ilamba ya sika maïman sur mabe ezala aussi ka la République nzamba sunga bino nzamba batela bino ba psika so bela molimo maladie ezala musika na bino. Merci beaucoup le loto ko simba maï ebele peut-être kasi ba vidéo de mutu ekoloba biso na bino to ko sala analyse par rapport ya ba vidéo on a roché la bino pour que pesa pas si tant que tout le peuple congolais tozo comprendre té tant que tout le peuple congolais toyebi o tozo salaté tout est ko mona na mikolo tout ko leka Denis Kadima o toyebi azabongo président seni abengisa ki ba candidat président nyos bazala ki 24 candidats de boyebi o toyebi baza 24 o ba pesi mongolo to na bango na mai o etali président ya République démocratique du Congo. Mais toyoka ki euta ekondongo no ba imboka bakoloba ndenge ni mwana mboka Martin Fayulu Madidi apesi président Félix Antoine Tshisekedi mbote seke baza batu bavanda ka basolola ka na tout ni peuple congolais. Est-ce que biso toyebaka makambo tosalaka peuple congolais? Est-ce que toyebaka nini obiso tozoluka to nini tozo sala? Na poser biso na mi poser question wana et pas biso ba peuple congolais. Est-ce que moi n'amboka Martin Fayulu Madidi na moi n'amboka Félix Antoine Tshisekedi est-ce que baza binemi? Pour répondre à la question on a posé, est-ce que moi n'amboka Martin Fayulu Madidi na moi n'amboka Félix Antoine Tshisekedi est-ce que baza binemi? Baza binemi te. Ce qui va koyoka na te po ezali na esaleli ya politique ya mboka na biso ko tamba mabe yango ba koyoka na te mais na bo moto boye baza bandeko. Soki bakutani bakosolola soki bakutani bakopesa na mbote kasi na esali politique ndezo kabola bango mais comme eloko ekomi lolenge ekomi lokola loyembo te na minoko na biso ba congolais ole totala o est important izo ya liboso mais biso to mito kota na distraction ya commande nini mwana mboka Martin Fayulu Madidi akopesa Félix Antoine Tshisekedi te baza ba congolais bango mibale baza binemi te si pour ça soki lelo na lobby mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alobi ke na bengi mwana mboka Martin Fayulu Madidi aya to solola pona mai o etali libération République démocratique du Congo na ye na bengi mwana mboka Martin Fayulu Madidi aya poto solola na lo ba vérité est-ce que mwana mboka Martin Fayulu Madidi akoboya to bino ba peuple congolais tant que tozo localiser quoi République démocratique du Congo o ezo s'intéresser o ezo tala tous les congolais o azali banda to na kati. Est-ce que bino boko pekisa ngo popo mona mabende mona mboka Martin Fayulu Madidi apesi mbote baza ba congolais apesi muninga na mbote po babundi bitumba bango mibale ensemble bazaki d'abord on a parti moko auto yebi ya papa Etienne Tshisekedi UDPS en plus ba sambela église moko tant pe ba kendaki Genève malgré tout motema moto za kaka motema ya moto mona mboka Félix Antoine Tshisekedi moko lobaki changement na biso s'appelle Martin Fayulu Madidi. Alors baza ba congolais bango mibale monguna na biso ezali Kagame monguna na biso ezali Uganda zo ina biso monguna na biso ezali bande komboka ba bando bazo nyoso mais monguna na biso ezali congolais te lisolo to yoko beta okute ko yoko sala biso passe comment na mwana mboka Vital Kamerhe ko kende ko pesa na mbote na Kagame tant to ko yoba tant ata mwana ya desa soko tunye monguna na République démocratique du Congo na zo sala ke makile ba peuple congolais tant akoye biso ezali Kagame mais to moni
mwana mboka Vital Kamerhe akei kopesa mbote bino nyonso bomoi na bafoto na bavideo eloko biso tokoki koloba yango wana mais ça que toloba ke to omoni ke Fayulu apesi Félix Antoine Tshisekedi mbote esala bino pasi to ekoma te baza bakongolais baza bango mibale bandeko na ba vie na bango privé boye baza na ba problème te mais na makambo etali politique bakobeta na maboto ça lokola combat box to mona ka batie ceinture bato bako ndongo na bakobeta na makofi babeta na makofi après kosila o achaki muninga kao bayeba yambani bawandi koseka yo monia baseki eza nini bande ko wela kaka iloko moko ke bazo azwa ceinture eza ndenge moko na politique boye na ba vibre bana ba problème te baza bien bango mibali mais na makambo etali ke makambo mboka nde ko senga ke bazala bon o azala boye totika makambo izanga tina totika komise distrait peuple kona makambo izanga tina na makambo wana te o tokoka koloba eza makambo komona mwana mboka Vital Kamerhe nenga ke kopesa Kagame mbote tant to komona ye moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi alobi ke Kagame mutu azali par aza moto wa kosala ke ba congolais makile tanga siko yo okoki kopesa mbote peuple congolais tomi prendre en charge. Peuple congolais, tomi longo la distraction. Peuple congolais, tomi tika makambo ezanga tina. Tant to komona mboka ezokende na lolenge o. Soki to ali loba moko ndeko na gloire, o meka kosunganga pona kotia vidéo o ya bandeko na biso ya katanga na comportement o baza kosala bongo tozonga to analyser ensemble la bandeko. Vraiment nos frères Katangais, pourquoi cette méchanceté envers vos frères, sœurs kassaïennes? Nous sommes tous Congolais. Ne laissez pas la politique nous diviser. C'est vraiment, vraiment triste de voir ce qui se passe à Malemba Nkulu. Vraiment triste. Arrêtez. Nous voulons la paix au Congo. Merci beaucoup pour tout la vidéo. On a bon na Katanga. En tout cas, on a vu sur Katanga. Na comportement au bois kosala na sepel na ngote et puis ba yi congolais ebele to sepel na eloko bo kosala te Katanga eza moko ya province na kati ya République démocratique du Congo. Katanga eza pays te. Katanga eza moko ya province na kati ya République démocratique du Congo. Mais bokomi kosala makambo to koyi koloba ke lokola bato moko boye bokoma lokola état lokola bato moko boye bokoma lokola pays moko boye te botiki loko boko sala bosala loko moko eza mabe tango na moni bandeko na biso bakase bakokatisa mai po baluka nzela pona bino boko menacer bango eza kitoko te eza vraiment kitoko te botika comportement na biki bolanda ka chaîne Océan du Congo na comportement o bosali botika yango eza kitoko te et puis na tuni bino ba dirigeant bato botali makambo etali Katanga tango bomoni comportement bako benga na bandeko na biso ya Kasai bazo katisa mai butu na biloko na mutu na bana na mukongo esali bino ndengeni bozala ki waptango bozomona ba benga na bandeko bongo lelo nga za mutu abandundu na kuipe ovanda lelo na monike na bandundu esimbite na ke na Kasai na pelipe na Kasai na kovanda po ezali moko ya province ya mboka nanga elingo lo bateka soko ezali peut-être mutu abandundu fo vanda kaka na bandundu elingo lo bateka soko kaka muswahili il faut vanda kaka da koto ya nini boy elingo lo bateka soko mukongo fo vanda kaka te bamboka na nyonso eza bamboka na biso nakoki kozala nini Katanga na ke nanga kovivre na bakongo nakoki kozala mutu ya bakongo nakoki nanga kovivre na donc biso nyonso toza bakongolais totika makambo tokosala tant tomoni balider politique déjà balakisi bapotanaka na politique mais ensemble baza na bango na bavip nini te bapesani mbote siko comment possible biso mpe tokoki kosala ke soki na politique tokoswana mais na bavie privé boye toza na biso bien mais bino boza kobenga na bandeko na bino bakaseyen bakasaya basali binoni tango bengani bakasaya bo bakatisi mai butu na bana na biloko na mutu ba misu ngakuta na telaki photo wana na telaki o bandeko ba pays bandeko na biso ba bomaka biso na yebi ka ke za bandeko ba mboka libanda ba bunisa ka biso mais na yeko ntala bozani bakatenge ba bosala ba congolais bon to kende wap na Congo to koma wa to ana posa tribalisme te to ana posa Congo ça l'école moko et le bino mwana mboka Martin Fayulu m'a dit comment faut moi ta école moko so totali pe bien ba division o yango pe muto ko misa komba mulai ba division o pe yango pe muto zo sala ke ba nguna ba profiter na 4 ba division ba luka ba kota ba sa mabe lelo so totali division muto zo mti Congo si mabu
Soko tete la bali kotangela bino. Lamuka botamaki ndengeni. Lamuka botamaki poya ko localiser ko République démocratique du Congo. Ba ine ba yeba koti o ayakei. Akena bato yakina bango po bazana lamuka po to bunda bitumba. Koti moi fight morobo. O mususu ayakei. Aya koti susu koti susu fight. Lamuka tikali ya des personnes. Adolphe Muzitu dans Martin Fayol Madidi. Ba yeba kabani susu. Bato Muzitu ba kei. Bato Martin Fayol ba kei. Koti susu di eloro susu. E boti su eloro mususu. Yango soto za mayele il faut to boya makambo etali division soto za mayele il faut to boya bokaboni mutezo même échec na République démocratique du Congo bokaboni mutezo sala ke Congo et lycée kwa no kité tant to mona ba makambo boye bino ba kase ba katanga bozo benga na bandeko na bino boyoki ata mawate bo bengani bango ba ke est-ce que na kata katanga les étrangers bazate na kata katanga bozaka bino na bino ba katenge Bazambia bazate na kata katanga. Ba Rwanda bazate na kata katanga. Ba Uganda bazate na kata katanga. Mais tant bino boko bengana ba ndeko ya bino. O bo makila moko. Bo bengani bango bokangi mutema. Est-ce que bino bo bengana ba Rwanda na katanga? Est-ce que bino bo bengana ba Zambia na katanga? Mais bo bengana ba ndeko ya bino ba kase pona ni mutema mabebu. Yango to mona libération Congo ezo zo attend. Po biso na biso ba Congolais to milinganité. Biso na biso ba Congolais to za mitema mabe. Ngalo mona pona tombo na ndeko na nga gloire le kwa na mona kwa question na tombo li gloire na te na ko mona ke na tombo li pe ndeko na nga gloire nga pe na sima ndeko na ngai na sima ndeko na nga na yebi ke na ko vivre bien na sima ndeko na nga na yebi ke na ko zala bien na sima ndeko na nga na yebi ke moko ko tamba bien mais biso to mona ka soki na tombo li gloire ozala ka ye na ye nga te ba Congolais to longo na makanisi wana ba Congolais to longo ko welela nzambe soki aponi moto o ekoki no nyo yote tikira no muto asala tana yo peta na so ezali ekoki okosala katanga eza pays te katanga eza province na kati ya capitale na kati ya nini na biso République démocratique du Congo botika osala makambo papa na biso Moïse Katumbi Chapwe to lingako mingi to sepelaka no mingi. En tout cas, benda mandeko na biso ya katanga ba yoka kawa makasi benda bango matoi batika tribalisme ya wana na ebite makambo so salami na ndimite ke yo za wana na katanga po mona makambo ne salami mais na ebike soko zongi okopekisa mandeko na biso batika kosala makambo ba kosala wana eza kitoko te biso nyonso toza ba Congolais a to oke na mapona mto ebite mapona mango kosala matoi kosala matoi soki kosala matoi na posa mapona mesala mapona moko le kakimia po mapona me kosala d'abord tango toza kokota ani ya sika tokolinga te Congolais ko fete makile tanga te tona pasa mapona mesala makile tanga te mapona mesala mi oya kobima soki x abimi x soki y abimi y tona pasa te mapona mesala mi ekoma ke ba o mususu ba fote na bango ya ba kovana na mboko te ba o mususu ya ba te tona posa ya bongo te moto akoya oya kokamba biso na 2024 azala moto azala papa ya ekolo nyonso azala moto azala papa ya ba Congolais nyonso akabola te. Alors ma makambo to wana poussa na yango te ndeko gloire soto za suli loba moko otela nga vidéo ya maloba oyo mwana mboka Martin Fayol Madidi oyo boteli e problème de l'eau azwaki tant bazaki na réunion na Denis Kadima. Merci beaucoup wana bino mo uti ko tala vidéo wana bomoni ya mwana mboka maloba oyo azwaki tango bazalaki na réunion ya 24 candidats présidents au Denis Kadima a béni ce qui va nous le boteli mwana mboka Martin Fayol Madidi problème malobi pourquoi alobaki mwana mboka alobi bien mwana mboka alobi bien alors papa Denis Kadima toza na posa to yeba est-ce que mapona na 2024 ko sala mato ko sala mate yebisa ba Congolais vérité soki mapona me ko sala mate ba Congolais ba yeba ki mapona me ko sala mate soki mapona me ko sala ba Congolais ba yeba ki mapona mi e ko sala ma pona minute oyo to ana ba centre oyo to yebite ke to voter to mona ka ba affichaka bataka ba fiche ya banini ke ki numéro ki ngani boyo ke voter na centre o boyo ke voter na centre kino lelo ko wana to monya ngona mte alors kanini tanini etalami ke mapona me ko sala yebisa ba Congolais vérité ke mapona me ko sala ma na date oyo to chaki na 2023 le 20 décembre ou mapona me ko salama na date bo ba Congolais bazana ngona mtu ba yebake nini o salami ke po mapona me salama le 20 décembre te nini o salami po mapona me salama na moi o ba chaki te mais yo ko le ba Congolais mapona me ko sala mais na lokuku na seso to ko yoka ki mapona me na 2023 le 20 décembre e ko salama te eza kitoko te bolinga ba Congolais ba politiciens bolinga ba Congolais
pas si quand les Congolais pour tous se comprendre ceux qui t'ont mis prendre en charge t'ont mis se comprendre ma cambo na so to mona oyo et ko ça ma bisoté opposant ma c'est ça biso mon peuple ne to ça ba opposant. Pourquoi? Photo bunda, photo longa nzala, photo bunda, photo longa viché, oh, eza ko sa ki biloko eza ko mata, photo lukato bunda, photo longa makamba lolenge na lenge, mais biso to yeba raté, so to taliboy, opposé za ne mutu kingante, opposé za ne ngai na yo peuple. Biso na batu to bunda. Biso ne photo bunda, photo longa viché, oh, ba camion ba onyo ko la biso. Biso ne photo bunda, pona ko longa mai oyo, ezo sala me amabe, pona insécurité ya ngai na yo. Mais biso to koma ba opposant au beni muté botika eloko wana ba ndeko na ngai to mi prendre en charge to mise en conscience to bunde la République démocratique du Congo to linga mboka na biso makile ba congolais tangi belé na ta on to ça suna poser makile ba congolais tangate ba imoka ba kufi de jour au jour tala congolais mutema ba komi boma moninga na e congolais tant to zo mona ba kamba boui gebisanga est-ce que c'est kitoko. Mais ceux qui sont dans Bolingo, ceux qui sont dans Motema Monene, tu comprends la lycée de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont dans Bomoko, Nzambe à Kosunga, à combattre la biso, oh, tu comprends la poste de la République démocratique du Congo, Nzambe à combattre la biso. Mais ceux qui sont dans Bolingo, tu comprends la oh, kaka tu comprends la oh, tant que tu comprends la Makamaboué. Nde komona ba filtré ba ko yape ba kotina sima likambo o e komi ba katengena ba kaseya nde to yoka ki lelo ndenge koma ba teke na ba yaka ezaki na okata msu likambo ya muke me komi oh bayaka bakokata bateke mutu oh bateke bakokata mutu bateke mutu est-ce que yo so mona kongala simi machete akati mdekono mutu pona nini ezaki na okaka kinta mutu ya munoko mais ba filtre ba ye ba profiter ba le to profiter na sima likambo oyo biso pete luka to kota po balobaki entre bango na bango bakoboma les ndenge moko pende to komona bandeko na biso akase nde bakose bandeko na biso plutôt ya katanga nde bakosala bandeko akase bandeko ya kasai to zala motema munene to tika makambo to kosala to linga mboka. Bino pe ba leader politique bolinga ba congolais. Tant mon peuple a voté bino, tant mon peuple a pesa bino maboko, tant mon peuple a yoka bino. Bino pe bo servir peuple. Et ça te que biso tozo yoka bino, mais bino tant yo koma na temps na biso bolingo pesa biso maboko te. Et ça qui to côté biso ne so tozo souffrir. Na bino bato boza na ngam kuna ya pouvoir na biso bato toza na ngamba koto ya opposition biso na bino to souffrir pas la terminer que to souffrir c'est na vidéo de ko ndenga ko regretter que bazo tout fait bango moyen ba sala pour bagane ya président de la république te bongo na koma na suka ali obe bakali papa obe bakali asi déjà atika cabinet mais ba obe bakali mosusu ba botami na cabinet ya mokonzi ya mboka. Banani o bali ko bloquer ba communicateur à chef de l'état ba mona mokonzi ya mboka te ba ko sala campagne ngo na masuba to na soyi na monoko bo si o mona campagne monta pumbo na a pumbo moko ko alikasa na mopepe ata likasa c'est na bo mopepe e ya po matisa yango siko ba communicateur par quelle magie parce que bazo ba média na biso na mo ba mbongo na bongo mike ba communicateur oyo ba laka bango mitu kena na mopepe. Balaki bango fonctionnement que na mon peuple mobilité donc mobilité en général eli moi na mon peuple bato bazo yango ye bana kate et siko bazana un paiement ba communicateur bazana un paiement mais mon kondi ya mboka tout ça la nyos pas bino ba kambi asiki bino charge oyo kamba bato bwe mais tango ba communicateur mon kondi ya mboka ba koti nzala eli ko lo banini ba ko somba ba ke na kamosusu et vous travaillez contre les chefs de l'État. Bino ba collaborateur minga mokonzi ya mboka boye wana pona ko s'enrichir makambo ya mboka etali bino te to mona kia wa na ba pouvoir releka ki avec ba élection ndenge to komi boye bozo mona ba panneau partout et ko vulgariser misala mokonzi ya mboka sali et puis bande ko ya presse présidentielle ceux qui to lobby wa bokaneli biso boko accréditer biso te bon likambo te on veut pas de ça to lobby boye. Ba média oyo ezali accrédité na présidence ezaka ka 3 organes te ndenge liste la campagne kota et bimaka 5 organes pas mandé bimi oyo ko sa campagne na mokonzi ya mboka est-ce que 5 organes wana yango moko eko vulgariser makambo mosama comme mokonzi ya mboka etala ba loka ngai eko vulgariser yango makambo mokonzi ya mboka sali
Le chef de l'État a beaucoup fait. A désenclavé Banzela et Belé, les lots batamombele, comme peu moi, Macadam. C'est grâce à Fachi. Et l'engagement de Macadam, c'est grâce à Fachi. Moi, quand je abongisi Banzela, abongisi Bopito, à réhabiliter, puis à tongi, maman yembo yasika. Maman yembo new. Yasika pe komi. Mais bon, yebisanga va collaborer avec Mokonzi Mboka. Presse présidentielle. Image à la veille de la campagne yango ezali chef de l'État n'a mandé à mi balé aux populations ils ont pesa yo pour aux toujours na confiance à la population qui n'ont pas motoma au contenu yo azate candidat azali boso na poids na yo ya monnaie na molai na yo azate chef de l'État oza yo moko campagne oyo ko sa Mokonzi Mboka kaka ndenge yo moko banda ko loba en fait, Olobaka Penza Yomoko za communicateur numéro 1 ya makamuno salaka. Yomoko za mo pandisango numéro 1 ya makambo yo salaka parce que l'équipe oyo ba ko travailler na yo. Ba ko travailler na contre Molema, ba ta tindikati ya kal. Biso pendant 5 ans le journaliste to moyen mayo na biso na ko diviser sur makambo o mo Mboka ko sala. A commencer na discours la prestation à serment, projet à 100 jours, qui n'ont ça saillit, puis n'a pas de 145 territoires. Tout ça, Moussala, il y a au fêlé. Bah, il y a des tout le temps, comme Bondoana, tout le monde a Mboka partout. Tout le monde a ce mot de Kiyimba, Kana Mboka. Tout le monde a Congo, Kolobate. Tout le monde a Brazzaville, tout le monde a Mboka, Bisso Moko, dans le moyen de bord. Monta occupé biso azalité mais ata pona ba communicateur oyo balobela ka Mokonzi Mboka bo occupé ata bango po ba koti nzala ba koti un paiement ndenge nini est-ce que ndeko Kasa di Nicolas ko pena ko expliquer biso yango ministre à finance comment est-ce possible ba communicateur bazali un paiement ko pas ba communicateur chef de l'État ndenge nini ba futamité pourquoi alors que tous en élection. Oh, il faut passer la campagne, il faut pas foutre biso ba média pour tout la qui ça m'a comme Mokonzi Mboka sali. Pour tout ça sali ofele koki. Tout ni sko motuna. Na cabinet Mokonzi Mboka. Tango bozo kalia ba communicateur ba mon chef de l'État. Et li ko loba nini. Boko za ba na bino ba se transformer en communicateur. Parce que ba yo ka Mokonzi Mboka, pa Mboka ayo ka ba ngoza ba communicateur. Parce qu'on a besoin d'entretien tête à tête un chef de l'État. À pessi bango matière, on peut livrer mon économie comme information et puis se déployer le terrain pour une bonne communication et Mokonzi Mboka. Tout le monde a wa. Ba communicateur ya Kabila. Thierry Moussene pour à l'époque. Papi Tamba à l'époque, bazaki belé pour n'attendre encore wana. Ce qui va koloba. Autour que mutu information ko loboyo azu yango na source. Mais c'est différent de la communicateur à sikoyo. Ba ko débrouiller information ba on na PPL news, ba azu moins information na ye musu azu on na Pifo news kuna na Facebook azu aye ko défendre Mokonzi Mboka. Bino moko bolandi vidéo wana ndeko wana bini baza na IDPS mais bazo étouffer bango moi ba pousser la pembeni na mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi donc biso ba congolais tozo souffrir alors to komi boma na pona nini to mi ina na pona nini po bino na kana bino pe ba onyoko la bino alors ko ina nga pona nini ko luko boma ndeko no congolais pona nini to bunande to luka Mokonzi akoya ko zana souci à peuple to bunande to luka Mokonzi akoya ako servir peuple biloko ya kolinga que tous en abakaki ne sangati na po to luka ennemi moko kota na se wana après to koma ko regretter na sima na sima likambo ne sa bazaki na ba congolais te ezaki mutu bonda profiter ki na likambo ba peuple congolais to za bomoko ba peuple congolais to lingana na bino bat boza libanda na bino bat boza na kati to lingana to za bomoko soki to lingani to komona lycée kwa République démocratique du Congo et ko wumela te plutôt et ko ya avant pona nini bon tant to za na bolingo entre biso na biso munguna ko profiter kota te. Ce que tu as dit bien, Banguna va profiter pour la nipota, va moniquer. Nous si tu n'as fallu au Canada, fallu la Kingan Bazo au Canada. Volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata,
en politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadiba, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit ça, que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ce document, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner aux candidats, aux candidats présents à la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé des données de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 millions de dollars, et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas. Ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ce marché. Et venir ici, nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas la nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas trouvé les noms. Et à la cité, quand on ne trouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous avons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas le nombre d'électeurs?